Kazadi. Kazadi Azana Kasai. Nicolas Kazadi. Il est où? Il a bouffé l'argent de l'État. Tony Mouaba. Aouti Kokamata Mosolo et enseignement. 16 millions de dollars. Azolo Bayete. Na Ngomba Mia Est. Na ça c'est plus de 220 000 élèves. Oyo ba passer na examen ya tena fait. Merci. Bongi Sabambinzo na yo les 15. Banda conseil sabango ba pompage pour les 15. Biso tozana balaba. Merci. Christian Tshisekedi oyo abotoli batu mapangu. Azawap. Maman Marthe oyo a détourné 14 millions. En parlant même pas. Basolo Belango. Justice ezali wapi. Mais les choses graves. Na Kolanda camarade Jacques-Mel Chabani, un cadre de l'IDPS. Na Kolanda Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'IDPS. A Kolobaete, problème ya IGF, na Tony Mouaba, na président Tshisekedi et Talibiso famille. Boni toko kene to benga la ndeko. Lobi bayena la pulusu awa. Ba jipa la pulusu yawa. Ba beti ba iba kombata tala ndenge ba beti ndeko. Ndeko yo soni. Okomona ndenge ba beti ndeko oyo. Ndeko. Ngai ba betanga na 10e ri. Na 10e ri. Kombo nani okenda kuna kosala nini? Na skola batapi. Babenga o soda Fayulu, babenga Fayulu, kangai to bwai. Donc ça ina ondai koleka na 10e ri. Ba combattre IDPS ba moni yo. Babandiko attaqué au Karaboye dans le rien. Dans les reins de l'Epamba. Dans le Pamba. Dans les Pamba, la finga gité. On va bêtir comme le niveau. Est-ce que pourtant les hommes monnaie? Les hommes vraiment monnaie. Les hommes pourtant monnaie. Wali Komona. Wali Komona. Bande kona biso ya IDPS. Na balandi nyonso ya Congo Source Télévision ezali bongo votre humble serviteur Yannick Leka toujours na cadre ya mosala oyo bino bopesa ngai naza awa na base ya quartier 3 la Muka bandeko oyo bazalaki un peu moi désagrément ezalaki kati na bango ba injure ba polémique et comme na mamba ba base to kiti sur terrain to yoka bandeko ba pesa ya bango ya nula na makambo oyo elekaki lobby na base na bango ndeko bonjour. Bonjour, moi Namboka. Comment nani? Nabengami na kombo ya soldat et moi na ya aigle fou de Fayulu. Oyo kaka Congo mobimba ba koloba ete liboma ya Fayulu ngai. Ndeko banana na kombo na wele kimulai. Nabengami na kombo ya soldat pe okoyoka ke moi na ya aigle kombo na ngai fou de Fayulu. Oyo kolanda Congo mobimba ba kolanda ngai ba yebi ke fou de Fayulu pe liboma ya Fayulu ngai. Liboma ya Fayulu ndeko yebisa biso eloko nini c'est pas ça kilo bipé na air nini. Merci moi Namboka tango kotunanga motuna wana. Je pense que beaucoup tali pe na libako monene beaucoup tali ete base mobimba eza déjà awa na terrain. Pe ba isili ko kende te kozonga te parce que bali lokola ba gardien du temple idéologie fayoliste ba kondima jamais ba koki jamais ko permettre ete na ba songolo diongo moko ba uta mosika baya ko incarner kombo ya Martin Fayulu na lolenge oyo esengeli nde ba ko finga na union poubelle. Et en gros, le lobby est déjà à 18h, avant que Bandeko banda déjà à base à 17h et quelques. Ndeko Moko a outi na 10e riba kotinda batindi sur le plan il y a objectif pas qu'on atteindre objectif na ye a wana kati ya base ya Masina au Kolanda quartier 3 Masina. O ali base oyo esimi mapumbu ya Martin Fayulu. Des camarades wana ya IDPS aye awa a kofinga Martin Fayulu biete Martin Fayulu abela kambalade ya malaria. A koloba ete Martin Fayulu azali l'autre côté. A koloba ete Tshisekedi moto atindi ye. Kombo na ye camarade Justin. Kombo na ye Justin.
alobi Tshisekedi mutu atindi ye asalaka na présidence aye a filmé ndenge biso bana Fayulu ndenge tondimaka Tshisekedi te akele kolakisa tata na ye Chilombo o to kobenga ye lelo camarade Bombe Chilombo ali Bombe akele koesa Bombe teke base ya lamuke finga kaye base ya lamuke salaka boye eli na sasita ndo monaki bayi oyo peuple bayi ba soldat bakamati ndeko babeti bebotu parce que ali impoli ali respecté bapesi moi leçon ya kondimise ayebake oyo ali mabele ya ngungu pemba oyo ali mabele ya aigle oyo ali bisika mapumbu ya Martin Fayulu oyo peuple changwe akotala soko sele erreur oye awa bakoki kotumba yo moto ndeko aigle pardon s'il te plaît moi moke est-ce que tant on ndeko wana yaki kosala bino ba désagrément est-ce que ba interpeller qui la police ezali jinga ya côté bozaleli merci moi na mboka tango koloba ete la police mais yeba yango ko banda lelo oyo makambo ye bandi lelo te makambo ye banda utakala batinda ka bato na bango i même na kata la police ali na ba souci atebele zali yao baloba i même objectif na bango ali ke no ba pesa bayi bakulu na machete ba ko panta baza la muka la police koloba yango la police souci ate o ali derrière station awa mama moko azalaka wana aloba eloko wana biso atanke bayi na muka to pesa rapport azali policier to pesa rapport à qui les droits ba continuer biso atanke oyo ba ali ko assumer ba ali ko respecter mobeko ya mboka na biso parce que lobi bo conseil ko zonga na maboko na biso to koyeba ko respecter mobeko baloba ki na sote to ko bundana bango selon ba valeur selon ba droit mais soki ba eli biso violence to kena bango pe na violence boni to ko kene to benga la ndeko lobi ba yena la pulusu awa ba jipa la pulusu yawa ba beti ba yiba kombata tala ndenge ba beti ndeko yo soni okomona ndenge ba beti ndeko oyo ndeko ngai ba betanga na 10e rue la 10e rue kombo nani okenda kuna kosala nini na skola batapi babenga o soda Fayulu babenga Fayulu kangai to bemwai donc zaina ondai koleka na 10e rue ba combattre IDPS ba moni yo babandi ko attaquer yo kaka boye dans le rien de le pamba la finga kiti ba ba beti yo tio comme na niveau oyo est-ce que potango eza monene eza vraiment monene eza mapota monene walikomona bandeko na biso ya IDPS osomona babeta kaka boye dans les rien dans les pamba pona nini bona Martin Fayulu basi ko mbata Fayulu yeyo bayebi ngai oyo komona oyo bayebi très bien attends qu'il a écarné histoire il y a résistance na niveau pour na ko bimisa mboka pe ko tel ça été et loko tata mokonzi abaki toka mata souveraineté à peuple to tia na mesa congolais lokola ye citoyen lokola ye a ko défendre ba valeur wana ba yi ba combattre ida pasa ba kamate ba bete bebotu okotobola ndeko boye na liso omona ngo malamo sika oyo yo lokola aline ya mulende ya ida pasa 10e mairie limité okamati makolo na yo oye kotia bisika mapumbu ya Fayulu efandi oya kotia bango mosapi na liso ndeko wana ali na chance akimaki soki tembele lelo mbele boyo kokuta tokundaki awa tochena kwa ake kobenga ndeko na bango la pulusu o kobenga na kombo ya Toussaint Bourgmestre Masina oyo ye moto ko encourager bango ake kobenga ye atindi na pulusu ndeko bakangaki belema balevaki bakombata à partir ya lobby na 18h baleve bakombata plus de 10 combattants bazomona na te na base bisika bakei na bango abati attaque ya lobby baleve bandeko na bino basuki wana te na 4h du matin ya lelo balandi ndeko junior bisika lalaka communicateur l'aide de communicateur c'est mon collègue balandi lisusu camarade Hervé bisika lalaka akimi ndoko mona bisika alia azali nanu akopema est-ce que tokoki ko marcher na dictature
ya camarade Antoine Tshisekedi Tshilombo tokoki ko démérer na violence oyo IDPS a intoxiqué la police. C'est pour cela que le était beau. Biso to ali basité, to ali bisengité, to ali ba frère te, to ali pe ba pasteur hein, te. O tche, to tche. O kotisi ni sapina soko en soko, to katio musapi. Soko bango, Jean-Marc Kabundi. Ako benda bande kona lukutu te. Soke Augustin Kabuya. Ako benga ba IDPS, ako benda bango lukutu te. Awa na lambuka to kobenda bango luku. Résistance oye. Fayulu oye. Tokobanga to tokobangisa. Lokola bako luka makambo bakomona yango. Soko bako luka kosima mapumbi ya Martin Fayulu. Baza la l'aise. Les 15 ali mosikate. Les 15 o tata mo conseiller ko la lobakete. Tokobima na balabala. Soko to moni moto ida pasa na balabala. Tokokamula ye makutu makasi ndeko. Mais pourquoi pas qu'on faire confiance dans la justice congolaise? Koti kabandeko wana nyonso. Koti kabandeko wana nyonso na maboko ya justice na place bobanda ko se faire justice bino moko. Merci mwana mboka. Tango koloba justice faut koyeba justice oyo eko kamba na régime nini. Nani moto ko kamba justice? Justice est indépendante. Justice ndeko wana oko tumbola. Tango koloba ete justice ali indépendant, justice ali indépendant te. Justice eko dépendre na camarade Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyo lelo la même impunité Kabila asaki na kati ya mboka oyo. Papa Tshilombo akotisi mauvais tribalisme na kati ya mboka oyo. En même temps ayebi na kozwa contrôle ya cour constitutionnelle atie Muluba, die donné Kaluba. Ndeko na Muluba. Oye na cour de cassation atie Muluba. Okei même na banque Muluba. Oye na régie des eaux Muluba. Ok, na transco, na transport, Muluba. Deko. Olongo yen intérieur, Muluba. Oye ministre ya justice, Muluba. Procureur ya parquet, Muluba. Siko yebi sanga. Tango yo koloba ete justice et ali indépendant. Ndeko. Est-ce que elobi kaka te bato bazali na matière ya droit pénal? Bali kaka baluba. Ndeko ekolakisa ete motakala na bango balakisi yango bolumbu na miso ya monde na miso ya mokili pe na miso ya peuple en tant que des citoyens. Lorsque tozoluka mboka kene liboso, nous voulons voir une justice où ils vont répondre na peuple. Ceux qui ont une infraction balobi ndiyo azali une infraction. Ceux qui ont innocent balobi ndiyo azali innocent. Papa, vous savez dans notre pays pour que ton maître, ton incarné justice vrai indépendant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des sociétés fondées, créées par des commandants au bazali na commune. Bourgmestre a créé des commandants dans la société. Des commandants a créé des sociétés. Mbongo wana. Papa, pouvez-vous imaginer? Moto abomi moto na quartier Malonda. Baye na yena niveau de justice et la police. Opéja Senga, ba boti ya mutu wana 100 000 francs. Pour kabimisa moto abomi moto. Abima dibanda. Il y a une justice indépendante dans notre pays. Augustin Kabuya, secrétaire général de l'UDPS. Un secrétaire général. Ako ebisa ba combattant na ye na kokamata manduki na kopesa bino. Ndeko. Papa, il était invité. Papa. Na ko ebisa yo boye. Ndeko. Ezali théâtre Muyembe gauche. O elekaki na justice wana o komono Augustin Kabuya fandi. To moni ata contenu ya likambo wana ba soulever yango te. Il même plainte ba kotisela qui est objectif ko atteindre plainte ou infraction commis et pas Augustin Kabuya ba lobela ki yango te. Ba mobiliser ba wewa. Bake kotika ye ba libérer te mais ba ebisi azonga na ndako na ye. Papa na ko ebiso boy. Olobi bien ba lobi ni azonga na ndako. Matata mponyo azalaki wapi? Matata mponyo azalaki wapi? Kisa Tshisekedi oyo abotoli bato mapangu aza wapi? Maman Marthe oyo a détourné 14 millions. On parle même pas. Bazo lobela yango? Justice ezali wapi? Expliquez non, détournons non ndenge nini, expliquez non. Papa,
balandi ya Congo sur télévision bayoka yo. Papa. Na bato baza libanda ya mboka bayoka. Comment est-ce que oyebi mbongo, oyebi mbongo, mbongo oyo ya 100 jours. O balobaki ete bakosala bopito, bakosala badona ba école, bakotambola basala baso de mouton. La part de Maman Marthe ezalaki na kati ya projet à 100 jours. Maman Marthe aliaki 14 millions de dollars. Batiki Christian Tshisekedi libanda. Batiki Maman Marthe libanda. Batiki camarade oyo akei kuna na kati na Kasai nani camarade na biso nani? Nani? Camarade na biso oyo bakobenga na kombo ya Augustin Kabuya te. Deko kombo kosonga mwa moke. Batiki libanda. Bakamati imeme noko ya Tshisekedi batiki libanda. Siko yo ebisanga ndeko na ngai. Tango koloba justice. Kazadi. Kazadi a na Kasai. Nicolas Kazadi. Il est où? Il a bouffé l'argent de l'État. Tony Mwaba a outi kokamata mo solo ya enseignement. 16 millions de dollars. Azolo bayete na ngomba miya est. Na sasi plus de 220 000 élèves. Oyo ba passé na examen ya tena fait. Gratuit. Mbongo wana na futi ba Jean. Mbongo wana iparaza ki bloqué na IGF azu yango te. Papa tika na yo IGF wapi? Bongo koma papa. Est-ce que tu robeta calcul ya Tony Mwaba mbongo Tony Mwaba sengaki? Na so kene ndeko. Tu robeta calcul yango. Est-ce que IGF akenda ko mbongo a projet na ministère ya finance? IGF akenda ko retirer mbongo na ministère ya budget? Qui est le responsable? C'est le ministre. Le ministre est là. C'est lui qui est le garant de l'enseignement. C'est Tony Mwaba. Nani Oyo a expliqué biso que à ça plus de 220 000 élèves. Examen. C'était IGF? Ou bien c'est qui Tony Mwaba? Nani Oyo a lobby que j'ai payé les agents. Na S. Et c'est qui IGF? Non. Pour vous dire, l'IGF a constaté que non. Na kati makambo o Tony Mwaba koloba, il y avait une fraude, il y avait un détournement. Papa, dans les droits, Soki, justice, et sur des intentions. Bah ça dit que non, intention na yo, et zalaki que non bongo moko boye, bah si tu n'as bongo moko boye, tentative de vol, des détournements. Dans les droits, et ça déjà infraction. Infraction, oui. Et ça déjà infraction. Mais lorsque bamoni yango, balobi que non, et ça ne lo comme que koleka. Et c'est le peuple a fongola miso. Ndo monaki, baïba sena babite, et sengeli audit, et ça la nini. Et seulement. Mais les choses graves, na kolanda camarade Jacques-Mel Chabani, un cadre de l'IDPS. Na kolanda Augustin Kabuya, le secrétaire général de l'IDPS. A Kolobaete, problème ya IGF, na Tony Mwaba, na président Tshisekedi, et Talibiso, famille. Ah, papa. Famille, institution, papa. Zelana, famille, nenga ba Congolais, nous sommes famille, nenga libota. Deko journaliste. Alobite, makambo ya famille, nenge moko ya libota. Alobite, na likambo moko elobi keno famille boye. Alobi boye. IGF. Oyezali inspection générale de la finance. Alobi keno problème on est à IGF. Ezali problème ya famille, c'est-à-dire problème ya IGF. Na Chilombo, na Tony Mwaba. Et Talibango. Makambo ya bango ya famille. IGF tu veux comprendre que ça la musala te pour la nation. Pour la incarner ba valeur ya nation te, IGF azo sala musala pour un individu Chilombo Antoine Tshisekedi. Papa, problème ya ba retraité. Hein? Mbongo wane se belé. Tout le bapel les choses. Il faut appeler ça moko na moko. Papa fanda na yo. Moto oyo abeti 40 ans d'enseignement.
Yo kamati 2500 PC, 2500 $. Landanga deko. Au kamati congélateur moko OPC. C'est un insulte. Problème oyo camarade alinga salesani. Atoko pesa bango mosolo bongo garantir badwa na bango. A garantir badwa na bango ta moni ba papa na ba communiquer ba échange génique na ye. O pesa bango 2500 $, l'état est bisu badwa na te. Bazala sous na droit na gouvernement congolais. Ne yelo côté. Hein papa? Ouais non, on comprend. O fanisi na ndaku, akefana na ndaku, yo suis combattant ya IDPS. On remplacer wana. Yango moni ba tata na biso wana, longoni na bino ba papa na nga ba retraité. Ba lobi tokotika poste oyo jamais jusqu'à ce que non Tony Mwaba na gouvernement sama ya lokondi ya 100 jours ya union salité. Ba garantir ba droit ya biso ba retraité, ba garantir selon ba critères ya biso ba retraité. Mais Moussala ba warrior pendant 100 premiers jours na ba on s'appelle Subino quand même. Merci Ndeko. Ngana sepeli na sepeli na yo ndengo kotuna ba wario Ndeko na 100 jours ya gouvernement ya ba wario ya union salité peuple asangi mai na 100 jours ya gouvernement ba wario ya union salité peuple asangi courant peuple asangi mosala Problème à rameye. Peuple Chilombo Kei a imposé biso système bakataka biso ba crédit RAM. O Tshisekedi a memé le peuple comme héritage RAM. Troisièmement, Chilombo kaka na 100 jours. Ya gouvernement ba wario ya union poubelle a quelque décrété état de siège. Association ya Banyamulende. Papa, on tue nos frères jusqu'aujourd'hui. Quand on a 100 jours, le gouvernement ba wario Banyamulende a quelque nommé ba gouverneur militaire au bataki ba rebelle. Ba c'est rebelle. Lokola Diongi. Diongi. Oyo azaki ancien rebelle ya MLC. Luboya Kashama. Oyo azaki ancien rebelle ya RCD Goma. Ya Zalias Rubewa. Okama totie bango na est obete toye kosisa bitumba pe suka wana te akeyo intervention ya armée kenien eye rien fait oh États-Unis ndeko toyebi malamu lorsque Lumumba kota na bokonzi fut premier ministre à l'époque le Congo a été balkanisé sur le plan à l'est du pays. Lorsque Moussé Aye, l'RDC a été balkanisé sur le plan régional Yamboka. C'est le même plan. Les Américains, les Occidentaux, toutes ces forces-là, Bosenga na bango ezalakake. Sud Kivu, Nord Kivu, et comme pays indépendant. Et le Congo, bangonde bakoma ko exploiter ba minerais. Yo ekosi sa guerre oyena ba valise. Oyena manduki te. Oye ko sisa bitumba. Pe oya yo mokote okoti na ba réfugiés ougandais. Na kata mboka na biso. Les réfugiés ougandais, balobio ya la guerre des talibans là-bas. Papa. Des réfugiés ougandais baso kota na manduki na mboka na biso. Ce sont des réfugiés ou ce sont des rebelles? Ce sont des rebelles. Ba koti na manduki ce sont plus baza ba réfugiés, ce sont des rebelles. Bayeba exploité, bakei tout concierge na parc Virunga. Pour année, ils ont vu que non, richesse na biso na parc Zamakasi. Ba exploité, bayiba après, ba son ba exiger biso au nom de Nikadima, Chino Bocha de Nikadima pour qu'on soit deuxième mandat, si que la biso parc Virunga et comme pays Mosusu. Papa toyebi ba stratégie. Na 100 jours, il y a union sanitaire ba warriors. Tshisekedi aye ko imposer biso kadima na seni. Article 10 de la Constitution. Temps perdu union saison salama bozo craindre était na glissement moko boye na 2023. Merci mwana mboka. Otuni motuna moko ali mayele.
mais nga na komema yo na matière oyo nga ona kobenga mafu de fayulu mwana ya aigle tato ya tonda mayele akamata motu na ye ndambo apesa biso ndeko tozo banga eloko moko te lamuka et ça ce n'est pas la même histoire avec l'IDPS en 2006. L'IDPS avait refusé les élections en 2006 mais nous lamuka toboyi élection te to bien fo sengel to kene élection mais à condition que tosonga na accord ya Saint City boyokani toyokanaki tolobaki soki tozongi na mesa seni ezala indépendant tokamata biso bayiba politicien o ayebi obeta botu o ayebi obeta mbata tofanda tobeta jouer le ballon la politique bayo bakokamba seni bakamba seni soki badi bangalongi balo babadi bangalongi soki chilomba alongi balo ba chilomba alongi soki fayulu alongi balo ba fayulu alongi mais to comprendre que Tshisekedi ne fait pas les élections alobaki élection kozala na soni ayebi malamu lelo soki toke élection akozwa ta 2% te na Congo mobile yango moni aza na plan ya glissement nazo memo ndeko glissement na kosala ndenge nini akosala ndenge nini investiture ya bureau composante ya CENI ezalaka na mois ya septembre déjà lobby alingi pousser biso na ba manœuvre il a allé utiliser Dodo Kamba comme représentant de l'église de Réveil, un marionnette comme lui. A utilisé, a perçu Bango 75 millions à chacun. A Kamati Kanyaka a perçu Bango bâtir la poche. Si Kao le tango bafani na mesa catholique habité et Sengeli awa tosolo bela kombo ya individuité kombo ya mototé tos go bela ba critère to respecter constitution to kene to respecter charte ya biso ba yiba confession religieux to respecter article 17 na article 18 premier jour ba koti catholique habité lelo kake kosimba te to bimisa candidat to lala lobi to sala nini to songa Dodo Kamba lokola baliaki kanyaka lesi confession reje babie soki lelo erupe kaka pa nga oyo na koswa fimbu nde awa na sima esengeli tokima mbango basango babi te basango babi atini babi kata mwinda akati mwinda Marcel Utembe a levé séance abi tosonga lobia bango ekangami bango na mongongo bakimi mbango tina ma campagne tina ma campagne na Simex bisika oyo bakei ko bimisa Denis Kadima. Pouvez-vous imaginer? Babi bayi confession religieuse. Kadima fit un cadre de l'IDPS depuis 93. Okay. Depuis 93. Il est là à se représenter IDPS en esprit. Aujourd'hui, lors de la processus Yarosa Malonda, Kadima fit représentant légal yaba protestant. Aujourd'hui, Bamemi biso ba kolaksa biso Kadima comme représentant yaba kimbangiste. Peuple aboyi Kadima ou lié kimbangiste à intervenir dans le candidat d'ailleurs. Maintenant, ce n'est plus kimbangiste, c'est l'IDPS. À quoi qu'on défend Kadima. Naso memondeko. Lors de la processus, il y a Rosa Malonda. Candidat ya kimbangiste. Mais kimbangiste a tiki naye et commune ko pa IDPS. Azali candidat masqué. Candidat masqué. Na kimbangiste. Ba imposer ba kimbangiste. Biangenda lobi azali moto na biso te. Ba sango ba lobi tala mokolo to batisaki on église catholique. Ozali ya biso catholique. Mais oza choix catholique te. Kuno kei ko lukani ni.
Kadima lors de la processus de Rosa Malonda. Oyebi Malamo. Processus de Rosa Malonda. Il y avait les 6 confessions religieuses. Oyo bakenda qui déposé combo ya Rosa Malonda dans l'Assemblée nationale. Les 2 confessions religieuses SCC et catholiques. Baboya Kiango. Peuple alobaki non. Mais ezala ki politique. Balobaki Malonda azala attaché na pouvoir en place. C'est un kabiliste. Là sur le plan, il y a moralité. Azali moto IDPS. Moto ya Kabila. Moto Chaiwana ezate. Maintenant aujourd'hui, on nous impose moto ya Tshisekedi. Bisoto bite. Soki Tshisekedi alingacha Kadima. Loba biso nyonso na Congo mobima tokufi. Loba ke biso bolumbu na biso mapumba Martin Fayulu ekundama awa na mboka ote. Pona koshite. Kadima lobi na kolanda ye. Alobi tozokende na procédure ya mobe côté. Tozokende na procédure ya expérience. Oui, expérience. Oui. Nalandiye na télé 50 na Jean-Marie Kassamba. Alors bien c'est le problème. Il y a procédure il y a charte de valeur il y a mobile ko yamboka mais il y a expérience. Et pasteur Yokandeko. Alors bien sous boye. Soki babimisi Kadima. Lamuka ko sale le côté. Peuple a consacré le côté. Kadima, Jacine, Soki Ozali, prêt, il y a coqué pas Jean-Marie Kassamba dans l'émission à lobby, à copier ce bélément. À lobby, Soki va publier Kadima, peuple a consacré le côté. Peuple Wana, Soki Toto Tchatembe, Assemblée nationale, a publié Kadima. Président de la République, Oba Kobenga marionnette Chilombo. Oto Kobenga Léona Kombo ya Bombe. Akosala ilo côté akobimisaka ka kombo ya Chilombo toseki deko esuki wana te bakena mbushimai batumbi l'église catholique lobi lisusu des autres ezaki na Kasai batumbi lisusu l'église catholique lobi na Équateur batu ya Bemba batu ya MLC batumbi l'église catholique. Tolobi na bango raison na bango ko profaner l'église catholique raison na bango ezala nini ke raison na bango balobi l'église catholique aza nani église catholique aza nani na mboka oyo église catholique azolinga élection te église catholique alingi Kadima te église catholique alobi te lokola candidat na biso catholique toyaki na ye na bino boye na Kadima bango nyonso tozo bango totia bango nanda topona ba candidat mususu Dodo Kamba lokola ndiaki kanyaka ako raisonner ba kene ko beta ebi botu na ntsele aboyi donc kingakati mususu ekoma na oh kingakati ya mobali na kingakati ya mwasi yango na lobaka boye Chilombo azali ngulu kingakati ya mwasi ya ngulu ya mwasi na kingakati ya ngulu ya mobali esa koto na tselete ngo yo yebi yango tendeko lelo yo esengeli toyeba eloko moko que communiqué officiel pe déclaration officielle il y a le coordonnateur Adolphe Muzitu Fumupa Yalamuka ensemble avec le président élu Martin Fayulu Madidi Aigle. Alobi na biso boye. Na date ya le 15 peuple congolais ozala baba ozala ndundu ozala kuluna ozala koka ozala moto akufa na balabala mais avant de arriver le 15 tous en entraînement to bandi déjà entraînement
Oyebi, bitumba le 19 janvier. Oyo Martin Fayulu, azwaka bal na motu. Pour na koluka souveraineté à peuple na balabala. Et koleka le 19 wana. Le 3 septembre. Déjà, marche Président objectif à marche Nabino Zanine. Objectif Nabiso ya naso kende ndeko, naso kende. Objectif ya marche Nabiso. Elobi makambo misato. Ya liboso. Pas de CENI politisé. Ya mibale. Pas de glissement en 2023. Ya misato. Pas de fraude électorale. Yango wana. Kasi le 3 septembre awa tata mokonzi ekolo Martin Fayulu. Ensemble dans les coordonnateurs en exercice ya lamuka Adolphe Mozitu bazo exposé biso oyo tobengi calendrier électoral pour na ba élection ya 2023. Pour que na cité, nalingi na suka ndeko. Nazo cité na ngai. Le 3 ekozala na sepase ekozala epa ya ba homme diplomate. Ba ambassadeur bakouta ebele na bisika elonga mami ebele. Oyo bazawi déjà invitation bakoya. Soki tolongo une étape wana na sepase wana etali ba corps diplomate toye le 10 na collège Boboto wana kozala oyo komona ba étudiant ba résistant ba congolais ba citoyen nyonso bakozala wana pour que bakamata lokutu na bango bayoka bayeba peuple akokamata carte na mokolo nini akokende kovote mokolo nini soki tolongwe wana 3 jours ezali 3 jours ya formation makasi pour les 15 chilombo wana mboka oyo akokima tokokima te akokima te wana ezali message ya biso résistance ya changu bipai wapi oyo mapumbu ya Martin Fayulu esimbama soki otie totie mbutu tomebelo mbutu wana nasuki wana kasongo bongisa bambinzo na yo le 15 banda kosalisa bango ba pompage po le 15 biso tozana balabala. Merci beaucoup mwana mboka Aigle Fou de Fayulu. Merci moi. Toujours na cadre ya mosala boyebi mosala obino bopesa ngai ba landinyoso ya Congo sur Civi tozui mosusu deuxième personne oyo il faut aloba pona ba attaque ya lobi nde kombote na yo. Mbote papa. Kombo nani? Kombo na ngai papa Mouze. Papa Mouze, ozalaki lobi na bataki oyo elekelaki bino na base na quartier 3 Masina. Nazalaki. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Bon, eloko elekaki ezali Chilombo. O bazo benga bombe, ndazo tinda batu na ye aboma antenne ya lamuka. Eza mutu aliboso te. Awa ata 15 ata 20 si ba beti bango. O eza ambassade. Ambassade biso tozana ndeko yeyo azawa. Epa na bango tokenda kofinga te. Tokenda koloba te. Mais bango bakomi koya koluka biso tina ndako na biso. Ezali mutu ya IDPS ayena photo ya Félix. Akomi awa koti po amela lotoko na ye awa. Azo yebisa biso Fayulu azaboyi. Azeloko muke. Bino botumbola ki ete eloko te totelemi kaka tozotala ye lokola batize. Oui. Acheboye nano. Après alobi Fayulu aze eloko te. Fayulu aza mutu pamba mutu esalaka ye te. Aza pe na mbongo te. Bo kanisa élection eza bolongwa na bino ba kosa bino. Biso totale bana pe comme tozaka na bana wa. Nde basimbaki ye. Ayaki koluka nde biso. Où est l'ambassade? Ambassade est sika ya kosakana te. Ambassade est sika neto zabo atato bominani mutako ya kosambisa biso awa azate. Merci beaucoup mwana mboka tolinga toza ba impression na yo pona attaque ya lobby.
vraiment na bato nyonso bazali kolanda biso wana ezalaki bongo ya bino mwana mboka Yannick Leka toujours na cadre ya investigation tokitaki sur terrain tolanda bandeko na biso ya base ya Lamuka quartier 3 Masina bao bazalaki attaquer lobby. En tout cas tokosenga na bakonzi ya mboka totika polémique totika ba makambo oyo nyonso tozali biso nyonso ba congolais tosangana pona Congo moko. Napesi merci na équipe monene ya Congo Source TV, Nkapro, merci na Dems Nzaban les Norvégiens, merci na Feza International Boutique na Lemba Foire, merci na Balanyonso ya Congo Source. En tout cas Bernice Boapapa, Oriana Matanda, très cher internaute na sengi na binobo s'abonner massivement à la chaîne Nabiso pour la prochaine numéro Nabisoté. Quant à moi, je vous dis ciao.